Yende to moniao. Mbote mama. Nabi kwa la place na motema bat ba kotala yo. Sango ikomino na mato yende ngini. Ça me commis vraiment na yo ki encore na tongo. Na moni leki nanga Hermine benga ya tozaki na ndako ebisinga ya moni te ko internet te. Gabi yozo bela ka au côté internet Hermine. Habité na moni ba président Tchekwa Kufi na kosimba mona groupe. Na moni effectivement président Tchekwa Kufi na bisinga bi tokende nga kuna bi manga bi to koma na ba bisinga kezaka côté na biso anzoka tozane ka baba moko. Habité nde na komo benga bato babi ngabi na bengi garçon mo van azala matada bi oh monika place yo zepa na yo so kitika tout droit. Ngabina mwa bakatafari kuna wana ni bagarso na yoki babeteli so na kwa ai pesa bakatafari kezanga bi oh me babia kufika so ilelo tabia batia okana tongo nde yango na sali passe wakasi eza polémique te kasi mwa mutuna balobi azaki négligé na ba comédien mususu donc azaki négligé mulisunge ezalaki te babi kaka belle vie kaka nde yo otala e ba misu babwaki ici bona ebite so mutakufi mambolo ba makebele. Est-il que groupe ya ba comédie salamaki bambongo bandai kopesa mana mwa mke o esengamaki donc voilà to kinda ba polémique belete sumta kufeza la ka par-ci par-là makambo yaka de part et d'autre mais au second on retourne dans polémique te tu crois yebisa inga ke ya na chelaki poison ya moi théâtre maman Marie-Jeanne Royamba na yo olobini bon, na habité peut-être bino bato bozaki na de temps à autre atangela bino kombo mais ce que ezaki ya théâtre atelier poison na habité ce bazai na problème nini puis atako baweli mwasi likola mwasi ndimi vraiment boma muninga na yo ndenga kebo na se mwasango nde na habité mwasango ya babala yebe mwasango kaka basango ya poto beni na takutango seke mutona zandoki pour comment tina niveau ya kotira muninga poisson kufa vraiment c'est que kindoki yango za ya niveau nini mais faut boye biso ba komba ya yango to tanga kombo na ye pour ezapeli sumu te muto o ye moka confirmer c'est que ayebi ke muto na tila ke poisson c'est que bazalaki wapi za indenge nini faut bolo bato tanga siko komba mutango ezali kamba okanga mutu te poza bato tunde ba otanga komba mutango mais ça ne va pas non. Merci pour ça roloba mais talaka Wali bangate biso nyonso tout ok na 1m20 total zolo likolo mais sali bocheko na Tcheko prendre na kena la poison laisse bi présenter ka comédie ou malade abina malade mais ils sont vrais na quartier na quoi beladon ils sont vrais fifi na la poison na bisabino ke to sale fort ba mona ki ndenge CG ya plateforme où est-ce ba groupe de théâtre nyonso ba bengisaki ba artiste nyonso réunion tozalaki lobby na président lobby à partir de 15h na président lombe pour la kolobake que tout ça va démarche en fait que pour ça qui est fort mais quand Tcheko et sengaki il faut moi mbongo ezala ba mikande komamaki ba président au toyi de bango ensemble président lombe toyi de lobby ba coach mikanda partout donc ça là qui fait le long tongo selon programme président lombe ba démarche ça ma papa mikande to coach aki ba fort et salamaki. Mais sauf que résultat n'est pas dans le on dit mais sauf que mon moment où tout vraiment na moyen que le makamon les athées oui comme les biso tout ça na tout dans la biso contre mabélé mam tout en aussi merci beaucoup s'il vous plaît question mon kaka donc on va commander bazana ba carte ya ba achichi mais contrairement au Tcheko Kufi na kan kokolo quand mobutu ba chebe na kan kokolo pourquoi il y a na carte artiste commander ba carte ngo za la ba prioritaire ba musu za la ngote ouais et ça bon ba musu za la ngote ah ça ba priorité ouais ba musu za la ngote moni makambo ya ba artiste c'est un peu compliqué on te bise président lombe lobby to coûter na 15h to si président lombe ka Tcheko bana to bisa ki bino biso groupe évangéliste to ni to ça mambo biso moko mais to ça ki bino poto confier na bino mais tu remarques pas la bino makambela litro pas la bino mambela litro bo si to za président masumu président masumu za terre dans voyage mais bino boza boko ça quelque chose moni tu remarques que makamango néglige de côté makasi on a lobby na 15 biso na président masumu président lombe tu remarques ka bo néglige en trop
depuis tokoci toyebi sino makambo oyo bobengisa bareni tomona résultat malonga te non pasteur kobla bozala kimia lelo tokuta lelo à partir ya 10 heures tolanda badémarche mekana tokotiaki moi contribution moki baartiste basalaki tosangisa nayebisa biso moi makambo ebele eza malamu te. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, bandeko balandi ya Top Media Télévision, bino baye bozwa kalibaku ya kolanda biso na bamboko nyonso ezwame bino. Émission na biso c'est le code de bonne conduite au bino boyebi ezalaka présenté par moi, votre frère Tadinga Lapa et les Kabongo na Top Media Télévision. Na souci toujours ya rememela bino makambo ya kitoko, makambo bino bolingaka mingi. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 août 2022. Sangoli Susu Yamawa et Kotinanda Koyaba comédien, vous savez, la Bible nous recommande tous les lanaba o bazo lela, tous ces pelapena ba o pe bazo ko sepela, les lotos ko lela les sous encore une fois avec les comédiens. Ba comédiens oyo chaque année, chaque mois, nous avons toujours des pertes. Il y a bateau oyo bazo ko coûter biso trop cher, bateau baza des personnes très importantes pour nous. Oyo bakoki ko apporter en plus. Mais ici, je pense na ba image au bozo comme on a bazo illustré. Bozo komona te ba comédien nyonso depuis bayoki sango ya moko na bango atikaki bango, ils sont venus aujourd'hui pour na koya kolaki sa présence na bango na résidence bisika boni matanga o ezali. Mais constat moko na meki ko sala depuis tout à l'heure, vous allez m'excuser. Bande ko na biso ya ba comédien bo meka ko sala un peu la part des choses. Na kanisi moko na biso auti koloba awa. Ceux qui va funda ceux qui va sala ye nini basala ye mais aloba quand même que ba comédien bozalaka mité mama be bolingana raté tolobaka yango nuit et jour ezalaka pona ofinga binote pona ko dénigrer binote pona ko longola o bino bozalaka té mais c'est plutôt pour vous réveiller et bolingana pour de vrai. Ndeko on a kanisi depuis à Beli ça fait beaucoup de temps oyo akotaki hôpital. Donc à côté de l'hôpital, et temps est belé. On a kanisi même confrère nanga Yves Alanda est en hôpital pour akeno chae micro binomoko bomona kindenge nini na beta nini frère donc azalaki. Mendenge akufi boy, ndenge do akufi boy. Na li ya hôpital ba visite ezaki mokie, batu bazalaki mokie. Et moi nous vivants ezalaki té. Témoignons nous réellement vivants bazalaki té. Pendant que ces messieurs étaient encore au lit de l'hôpital, Azaki a besoin de soutien, il y a ma frère naïe, na ba sœur naïe. Mais ndenge to le babo depuis Aouti Koti Kabiso, ba réunion et bandi déjà ko salema. Bazo discuter morgue nini ya bien ya cher bako kende ko chaye. Cercueil ya ndenge nini bako ki ko sombela ye. Cimetière nini bako kende ko kundaye. Poto kundaye à l'honneur. Mais pendant que moko na bino azalaki malade, pendant que moko na bino asala même ba SOS allez quand même na ba etando ikebo mona engulupa o bo utu ko ya bino nyonso place oyo ndeko na kufi botikala kokoma te. Vous témoignez vraiment votre amour, attachement na bino ezalaka lorsque moko na bino akufi. Pendant que azaki vivant, il avait besoin de vous, besoin ya assistance na bino, besoin bo apporter en plus et puis boyebi ke moninga na bino akufi na maladie ya poison ou bien moninga na bino azalaki na poison katikati na bino bozwa na bandeko o bayebi banzela o bakokaki ko soigner ba poison banzela o pe bakokaki ko lekisa ye pour kaluka mwazo alobiko. Et moi je me demande pourquoi les comédiens aujourd'hui bazokufa kaka na maladie mibale. Ceux qui eza poison te eza mbasu. Ceux qui ont basouté et poison. Mais exactement, ils allaient nini et pourquoi? Et je me demande, les comédiens, bazana nini pour battre la bango ba poison, ba boire que la bango kaka bambasu. Vous, Nzambe, azo battre la bino na nos santé za malamu. Mes frères, mes soeurs, ba papa, ba maman, soyez prudents parce que le mal n'est pas loin de vous. Kaka bateau bolia kana bango, bateau bomelana bango, ce sont eux là, bateau bazo ko pousse na pembe na bino pour venir. Pour basa la bino mabe. Autant là, mes frères et sœurs, aujourd'hui, la révélation est au kokene. Ils ont continué kobima. Maman Kalunga Yoana, Maman Top déjà, la révélation est au kobima.
botala nano entourage na bino bokenda kosimba mwa bakisi na bino bokendaka na banani bokenda koluka makambo na bino bokendaka na banani parce que apparemment eza lokola bino na bino boyeba na secret et secret na bobangaka que X lokola yebaki secret na ngai so na tiki vivant un jour akende kobimisa secret wana libanda alors pour nga nazala à l'aise fona mona été mais ndeko na nga yebaki mutu oyo abomaka na épée yepe babomaka ye na épée sinon merci na bino ba nyonso bo sala ka biso confiance mais na tiki na no bokolanda exclusivité maloba oyo bandeko na biso ba comédien balobi et puis on se retrouve tout justement après pour Luka Moyeto sala des annonces et émissions na biso merci beaucoup pour de tout le monde à mon une fois porter une plainte à porter à mon une fois kanganga akangi je m'en fous ngai ya gola dans loba na ya gola na journaliste OK ya nani na biboy na bina bato ba théâtre nyonso ba o baza présent ou baza te absent je m'en fous de tout le monde parce que bolingo d'abord na kati na musala na bango ezala raté depuis banteko banjo bela muto ngai na moni na assistance eza JP Masamba o abandango depuis kala afandisaka appel ko apesi bango assurance ya makamundenge ekende alakisi bango ba photo ba bio boye bato nyonso tu babando yela biso poche makila o poche sali boye babando aux informations de loin de près totika lo mona muto akitaki sur le terrain te ke ngai oyo na kiti penza sur le terrain ngo esaki boye nani papa Nseko abanjo bela ezuita mulai auti na groupe évangéliste o eyebani makasi Mama, tofinga mutute. Tofingi mutute. Cheko auti na groupe évangéliste ya munene bobo ya batibalo bakwani. S'il vous plaît. Bobo ya batibalo bakwani. Eza beste. Tondo ba auto yebi. Na assistant. MC na 100 francs na la. Mais bobo tele melango poani. Pourquoi bobo ya? Pourquoi bobo ya? Pourquoi bolingi vérité? Eza opinion na ngai papa. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. C'est que vous avez bobi ke baboni. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai etali kutunde. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. Eza opinion na ngai. Je sais. Tofini mutute. Mama. Analyse pourquoi? Parce que au yéno kabandi kozo ba mito mais pourquoi déranger? La fini moutoute. La fini moutoute. Les opinions en Naï. La presse. J'ai le droit de parler. Et alors? Mais pourquoi déranger Bango? Nous, on est bien que nous sommes dérangés. Comment tu as mis tes comment la tête est là? N'importe quoi. On est bon, le corps, chérie. Moi, il n'a pas hypocrite. N'a pas fait oui, je n'ai pas insulté. N'a
nafingi mutu te nazopesa na bien papa Masasi auti awa asali interview pourquoi batelemeli ete pourquoi batelemeli ete sala interview qui fait attention famille et ça batelemeli ete na bandika mbango bokataki eloko osala pe mabe introduction ya pamba esali so bato bazalaki awa balobi pourquoi na bien papa Masasi atelemi awa alobi makambo banini pourquoi balobi papa Masasi nokuna lobi atati na pesi bato batension zuma nabi yoka nabi boye papa Masasi atelemi awa asali émission ya molai ndeko atiki biso ndeko abelaki na télévision kosenga lisungi ngai pe nazalaki mokolo ndeko kosenga lisungi tomonaki bato bakangi mitema babi kosunga mwana mboka Tcheko na maladi na ye akomaki kotravailler po azwa mbongo kosomba kisi nini ememi na liwa premièrement. Ouais, Tcheko abeli mingi, j'espère que oui bato d'aba yebi que oui Tcheko azaki empoisonné. Poison à Tcheko ezaki retardé, ezaki déjà retardé. Moi ni poison retardé déjà ce que lié déjà maintenant kati. Donc atabo salini ni aux vraiment moi participer pour moto abika. Donc eloko bomi yangwana. OK. Mais poison retardé, ayeba ki poison au sima, mikolo tomela. Tu sais qu'il na yo na hôpital et pas personne au traitement. Il y a un école qui a quelques poisons, il y a moulili et non poison, il y a bonzoto. Ouais, bon, problème ça, babo qu'il y a moulili ou bien nzoto, mais il manifeste déjà dans nzoto le coup la caca poisson. Le coup là il moi comprendre qu'il mais oh ils a pas c'est ça que oui, kotia na ba poison, mutu a cheli Tcheko poison. Lelo Tcheko akufi atiki, j'espère que oui aux hommes na famille Tcheko nde bazana passe na mitema. Est-ce que le mec en question yo mutochi la batu ba poison? Tu es sûr que yonde otika la libende? C'est ça maintenant le problème au photo tunana. Parce que Tcheko kufi trop jeune. Tcheko a une carrière moulaya, a une groupe na yo kason. A besoin de ça. J'espère que oui batu ba mona force ya Tcheko ba mona Tcheko soit kuti likambu, ils a toujours récite. Mais aujourd'hui notre foire est tombée. Tcheko koli na pasi. Aki asali spectacle muke azumbongo wana aya mi traité. Aki asali spectacle muke azumbongo aya mi traité. Moi mobali alali na se alali na passe na mutema. Bon bato ba moni même ba vidéo mo circuler ou avant dia zolia asaki vidéo na pona nga c'est parce que nazaki toujours en communication na ye pona solo là pona lobela makambo na TV. À chaque émission que je faisais na suka émission na bandolo baka SOS pona Tcheko Matondo. Et tant on a eu touché bah na biso ya mikolo ya théâtre j'espère que oui maman top mutako kozwa charge wana mais contribution et banda comme pesa ma et banda pesa ma comme il faut. Pour la nipo Tcheko na succès bah jusqu'à présent on a ta comédien moroté au to ka o batlega na ba TV toko kende déjà ba 9h erego kende ata comédien moroté yawa c'est parce que comme Tcheko azaki ensemble ba mususu te omoni Tcheko kufi na 3h du matin na bengi na zui moto à 3h du matin na komi na kanko koloba bimsi ba koti d'accord na publier Tcheko yaya omoni ba comédien no sozo mona oyo muta vanda na mito bato kwa Tcheko aite na ba jeune belozo mona ba osala le théâtre succès bo lobe succès par rapport à quoi ceux qui succès na mboko Tcheko sali succès Tcheko a reconnu Tcheko sali musana comme il faut succès on to luka musana ni est-ce pour na ko sunga kaka mutu est-ce faut ka succès Tcheko était à l'hôpital intervention moko esami le esamaki ya liboso on a touché kinga c'était l'intervention maman Belvi Kandi quoi que nous touché maman Olive Baki ko kutana Tcheko ba pesi mbon mais mbon wana ezaki kaka insuffisant parce que dépense ya Tcheko traitement ya Tcheko ezaki ka mbon sur mbon ordonnance sur ordonnance ça veut dire ordonnance mo so bimi ils ont déjà au-delà ba 100 et quelques dollars sikoyo moi na mobali wa kufi na pasi ba comédien ya pasi mingi likambu ya carte ya HJ Tcheko azaki nango te est-ce que carte wana lelo yo tomoni conséquence ya kozanga carte wana ememi ndeko na liwa na kopona kozanga makoki est-ce que ori kosenga na maman Denise mais qu'on peut ko revoir est-ce que bato bana droit ya kozanga carte wana c'est que na succès mais qu'on peut ko pesa moi likalisi na yo concernant le quoi nous sommes des victimes nous tous même là on a eu carte on a été moi je me suis posé des questions carte wana et poso pona bilongi ou bien bato ba pesa ki carte wana ba pesa ka pona ba groupe na bango
parce que quand tu vois maman Denise bapesa qui on a procédure nini ça dit faut en succès ou bien il faut au mélanger théâtre oyo toujours senga kaka ba me kana ko revoir problème à carte wana HJ parce que ceux qui les note ko matonga zaki na carte wana peut-être notre frère alingara za papa ba traitement parce que carte wana soit assuré artiste sur plein de traitement na union surtout sur plein ya maladie surtout carte HJ wana ndi ekosunga ti mundeko mais ceux qui ndeko na zaki na carte wana mais les note ko matonga ko fité voilà mais quand on revoit carte wana toyoki ba nungu que il paraît que Cheko na vienne mo théâtre ndi ba meke un peu ko bebana ya onda chela ki le kine poison conseil ne repesa ba ndeko yo ba chela ba poison wana oyo pona mwasi azu poison abomi le kinaye mwasi on pas mwasi on peut ti le ba zape ensemble te mwasi on pas gene pa mbali mususu mais le kinaye akufi na poison na lingo pesa message moko fort pona biso ba comédien oyo ya mitema mabe je parle des comédiens au babomba rabatu na lingo pesa mon message bayokayo ndiko ranga chic toi na participer mawa mais les jours nga penza na oyeba kombo jo en tout cas na tanga kombo ne pas na bangate parce que les lots bato bato tila bato ba poison o yilelo yo tili muninga la mabelete est-ce yo tika libende yo tika éternellement yo pino tika ni monument o bato bando mona okaka beaucoup des artistes to ba victimes ba artistes belé bana ba poison nzoto est-ce likolo ya mwasi ndefo tila muninga poison est-ce likolo ya mbonga mukili biloko mukili oyo fo boma muninga na yo muto zo tila kaka bato poison yiba ke wiji sans nzambe et ça la mapona yo continent kaka un jour o yani loko wana mais ça les règles michela ngoyo moko koku faté za kaka en vie c'est ça. Voilà, merci beaucoup mon Mboka Zuma, ça fait très mal de voir que moko ya bandeko atiki biso kasi na oya wana moko ya ba yaya to ndeko ya Cheko maman na pesho mbote papa babi on a kombo ya nani akoma maman Fifi naza artiste comédien ya président Apo Firenze les parfums de bonne odeur. Voilà, sango yo ekomela matoyi ndenge nini non lobani sango kombeli nga ya kake premièrement Cheko mwana kauka ngana mwana kauka oza mabele la ngala Cheko oza mabele la ngala Cheko eza kake na so sango na 6h du matin na zaki na mbetu muninga moko abenga pona koti na kota ite na kota ki na kate ba 2h muninga moko abenga abi ozapi na lali abi Cheko akufi nasubiri bilamba sango zinga lokozo kinga mindondo nasubiri bilamba na embangu na ba comédien bon bazaka ba succès ba comme ça likolozo akufaki mbomwe batondi nana ebi Cheko te Cheko ba na groupe sans souci groupe évangéliste sali ba nzonting ebi Cheko te presque dans ça bata quartier quand dit ça c'est la bonne de ça sur mon ligue tu comédien ouais banati so banité tant qu'artiste comédien oui tana quartier bon seka bon et puis c'est solo atana quartier bon seka ouais artiste tout le la comme Cheko presque ba quartier ba comédien ba c'est otanga oyoki sango ke ya na ya comédien d'achela ke poisson pona mwasi Cheko ande ko ebisinga abi nesi président okondi boni abi na poison yemo madi na la poison Cheko pa yebisa nga mutachela ke poison avant kufa nga na yebi kombo wana na lingi ota la caméra kombo ya théâtre wana lobele liloba yo kawo yaya wali banga te biso nyonso tutoke na 1m20 total zolo likolo. Mais ça le bon Cheko. Moi je Cheko prendre là qui n'a la poison. Laissez-lui présenter la comédie ou malade. Abina malade mais ils sont vrais. La quartier à la quoi Beladon. Ils sont vrais. Fifi dans la poison. La poison poison après bi. Bino moko. Vous savez la bé. C'est l'autre. Poison liangai. Bando balandi na bandi ça fait très mal ngayo na rolobela bino jeter là tant Cheko aroyebisanga que non za la poison ngana yebisi mwana mai poison yo lié na nga na lié ki to lié poison moko na yebisi kutu ya ukene place ba traitaki nga ya habité solution ozwam mais na mikolo ya na cité comme ngwa na obom na banki te na oloba
Parce que ça fait mal de voir que moi, il y a camarade qui a tikinga. Si vous avez un binonga, papa n'a pas de mbote. Mbote comment nani? Nabinga mi aji arubu kisisina, papa kisisina yeyo. Artiste et comédien. Comment on a les loyaux président Tchekwa Kei pour na moi si bâtir les poisons, nous avons bomi et comment on a que artiste à morota mouné na yeyawa na sango et commis. Bon, avant na kota na côté artiste munene ya mboko yo, pas chez Zaka na yo muto tcheli poison. Yeba déjà que kombo nezo sillonné, bato si ba yebi yo ke yo, ozana ba jewana ya rotiela bato ba poison. Donc yo mutu yo obomi Tcheko, omoni ke Tcheko akei, yeba ke yo po okufa. Babomara muninga likola mwasi te parce que mwasi aza oyo lelo bolingani lobi pe boroboyana. Mais siko yo ndimi ozwa ndeko na yo artiste comédien lokola yo. Soit disant pe yo pose artiste. Mais on dit me bomande kona yo likola mwasi artiste asukela mwasi te mais yo komi ko sutokela mwasi o bomande kona yo. Donc yeba ke nzambe ali boso na yo pose à la pini. Et aussi nazolo ba pona naza ko s'adresser na ba président na biso ya ba association. Ba président na biso bozelaka ki acteur akufa. Bozelaka artiste akende comédien akende. Nde bozi bobimisi maseke bolakisi ke bino bozalaka ba président ya ba association. Et alors Tcheko yo ya kufite obi ke to mona bino boya na bino po bozalaka na sonité bokoya. Mais boyeba ke bino pe ekomela bino. Tant bino bokokufa borozanga bato hotelema na makambo na bino po boloni loni mabe ya kosarana te na ba comédien o mususu bazoya na ba o mususu ba olinga pe basala succès lokwa bino bosala succès. Donc wana penza na s'adresser na bino. Tcheko soki komona nga na zape na ba groupe mo ebele ya ba artiste comédien mukie na bande komona eza président ya to kanisa. Donc yé même tezaki même na hôpital azoke ne kotala mais o nyonso batikali ba yakati awa yango kauka yango ti Tcheko lokola za na top lokola ba misusu te o bino pe ba acteur ba internet Tcheko banda abanda depuis CD bino boza ebele ba acteur ya internet Tcheko te kama na CD mais wapi bino awa na ba vie na biso ya mikolo na ba serre na biso ya mikolo o mona ba ngole msu ba 12h to na poko ande ba obima po Tcheko za na succès te bo boye ba ke bino pe bo okufa ngali lo basuka la nga ba omba ba peke bango pe ba okufa ezanzela mutu nyonso. Merci moi Mboka na banzi bandeko bayoki maye au lobby parce que ego ça la passe mais quand même tout le monde présente il y a moi Mboka Marie-Jeanne Bololé yende to moni awo mbote mama na bi ko la passe na motema bato ba ko tala yo sango e komelo na bato yende ngini. Ça me commis vraiment. Na yoki encore na tongo. Namoni leki nanga Hermine benga ya tozaki na ndako ebisinga ya moni te ko internet te. Gabi yozo bela ka ko internet Hermine. Habité na moni ba président Tcheko kufi na kosimba mona groupe. Na moni effectivement président Tcheko kufi na ebisinga bi tokende nga kuna bimanga bito koma na ba singa kezaka côté na biso anzoka tozani ka baba moko ebitende na komo benga bato babi ngabi na bengi garçon mo van azana matada bi monika place yo zepa na yo so kitika tout droit ngabi na mwa bakatafali kuna wana ni ba garçon na ki ba beteli so na kwa ai place bakatafali kezanga bi mais babi kufika so lelo tabi batia okana tongo nde yango na sali passe wakasi. Eza polémique te kasi moi motuna balobi azaki négligé na ba comédien mususu donc azaki négligé mulisunge zalaki te babika ka belle vie kaka nde yo tala e ba misu babwa kisi bona ebite sum takufi mambolo ba makebele est-il que groupe ya ba comédie salamaki ba mbongo bandai kopesa mana mwa mukimke o esengamaki donc voilà to kenda ba polémique belete sumta kufeza la ka par-ci par-là makambuyaka de part et d'autre mais aussi qu'on a retourné la polémique te quoi yebisa inga ke ya na chela ke poison ya moi théâtre maman Marie-Jeanne Oyambana yo olobini bon na ebité peut-être bino batu bozaki na de temps à autre atangela ebino kombo mais soki ezaki ya théâtre atelier poison na ebité ce bazé na problème nini et puis atako baweli mwasi likola mwasi ndimi vraiment boma muninga na yo
ndenga kebo na se mwasango nde na yebiso mwasango ya babala yebe mwasango kaka basango ya poto beni na takutango seke mutana zandoki poko matina niveau ya kotela muninga poisson kufa vraiment seke kindoki yango za ya niveau nini mais faut boye biso ba komba ya yango to tanga kombo na ye po ezape lisumu te muto o ye moka confirmer seke ayebi ke mutana tela ke poisson seke bazalaki wapi za ndenge nini faut bolo bato tanga siko komba mutango ezali kamba okanga mutu te po eza bato tunde ba otanga komba mutango mais ça ne va pas non. Merci pour ça Roloba mais talaka. J'ai joué avec Tcheko, Nazalakana Tcheko. N'a joué par groupe naïe Banzonzing. C'est un artiste confirmé Tcheko. Nakasi bato bamonaki matanga ya Mama Mindondo bamonaka c'est Tcheko qui avait animé 2 jours. Fois et Kaouke Souké. Il y a Dadi Kambala aussi. Nakadadi Kambala c'est Tcheko qui avait. Nakadi moi on a déjà Kufakawa. Un animateur aussi. C'est Tcheko. Tcheko a fait confirmer qu'avec artiste complet. Moi, je regarde toujours. L'artiste sur toute la ligne. Un artiste qui est sur toute la ligne, c'est l'artiste qui correspond au réalisateur de son ligne. L'artiste doit répondre à critères. Qui prend un micro, 2 heures de taper, c'est ça l'artiste complet. L'artiste va compléter. Amour les amis. Amour les amis. Mais tous les sanga, bateau va salissa. Amour et mais wampiaka. Tu fais quoi? Au un amour ou un piaka, on a un amour, mais il y a battu no piaka. Mais c'est quoi? S'il y a battu sunga, moi je crois que c'est l'autre qui est en Ouana. Moutoko bateke, pour na sunga bino, il faut boyokan. Non, ce qui mouton n'a pas ça, n'a pas si. On n'est pas là pour condamner des gens, mouton ça pour condamner. Non, mais tout chama beaucoup, c'est moins de tout le monde français comme Bimawa. Toujours c'est ce qu'on va français Bima, na ba kabelo ya sika Bimawa, tout le monde ba talo ya sika Bimawa, c'est le moment tout le monde ngo. Là c'est une question, dernière question dans ça dit. Tokaki tamu Tcheko ba télé poisson. Nana ba lobai ke artiste comédien moko. Moko na bila atiaki poisson. Tu comprends tout le baquet, tu ne vas pas le baquet, moi c'est en fait il y a ta groupe à Tcheko. Non, on peut ça dévoler. Voilà. Voler à Dibosso. Moi ça m'a dit non. Ce qu'il ferait, ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi c'est un Oba qui avec trop, j'espère qu'avec trop. Il y a Tikanaï. Si quoi, Tikana Mutuana ou bien dans Mutuana, tu es à Bomi Tcheko. Point d'interrogation. Bako tikala tiliwa bangode. J'espère que Bomi Tcheko tikala tiliwa parce que on ba boya na te. Attends du moins ça on a gaffe na kasa boya été. On a parenthèse à sur la canine na deuxième parenthèse. Koboma Tcheko c'était une bonne idée. Oya Saleli. Abomi Tcheko sali bien. Mais d'abord tu dis qu'il n'a capé trop ça ni longi na ye. Mais di kamba Tcheko et le tika la bossa na kana ilongia mukwana te na mémoire na ina kabosh na ye ikamba Tcheko et le tika la bunga kaite aba artikali na devoir ya chaque fois ko Barbara théâtre ou bien maboke et film ya ibake na bomaka Tcheko na poison donc charge wana oya memi na bana na ye ba futa libota ne pe mu ba futa le ya bomi Tcheko so ko bomi Tcheko pona mwasi. Combien de basses va tout là-haut? Parce que tout la vie, tous les mêlés. Bakuma kopakula. Sur le petit baisse, ni n'a pas de n'a pas qui baisse. Nana ni tala. Moi, si faut prendre un make-up pendant 3 heures de temps pour qu'on se longique. Batoulier belé. Tout va changer à mon pôle. Na mon pôle, quel est mon pôle à 19 heures? Le belanga, je vous en moi si maintenant avec 1500. On est ningé. Si on le belanga. Obomi Tcheko pona mwasi. Ah non, il doit tika na mutu na yo, tika na famille na ope tika li. Et puis mutu wana nga pona nga na souhaiter nzamba sunga atubela te. Atubela na ete abomba ngo kaka. Ndenga bombi yango ndenge pa ko kende pe ka bongo kaka. C'est une bonne chose à bomi asali bien pona mwasi. Merci beaucoup Pasteur Kobla. Yo zali moko ya bae bozalaki na kati ya groupe évangéliste. Tcheko aleka na groupe évangéliste. Tout le monde qui a là maindu makasi, alela makasi parce que là, il a eu makasi de l'eau ya kiyo. Donc Tcheko za ko bila bino pe bato oleka groupe évangéliste, to ka bino pe bosa ki bien. Okuta na kata okuta parce que yo to comment Tcheko comme président wa.
En tout cas, vraiment, il y a le saut, tout nous en regret. Nous avons comme le saut parce que tu vois, ça vraiment combattant la coupe évangéliste. Malgré Yoka son Oya Ibijaka, mais tu sais quoi, tu es quoi dans l'évangéliste. Alors, il y a un groupe évangéliste qui est côté depuis Azala qui est malade. Depuis Azala qui est malade, Nanda Koumouteboso Ngai. Nous avons eu un Nanda qui a pas docteur Mogisho, qui a la machine Ngai. Donc, le président de Vos, le président Gabi Kiwaka, mais il faut que tu aies un bon Ngai et qui t'a pas chico. Ngai, il faut que tu aies un Kumakawa, tu as l'ongwe Kuna, tu as na limité l'hôpital, Ngai, na Salaki Wana, tu t'es pas pour faire le baquet, tu t'es tika chico pour le mokote po, après l'Iwa et papa Maïndou, Mouta tika na biso yaka chico. Voilà, mais c'est à 3h du matin qu'on m'apprend que Tcheko m'attend de ne plus. J'avais des doutes. Parce que avant de faire un auto sur Anaï, na bengine de Konabama, moi aussi, à 3h du matin. Et Bazoé Bissanga que oui, Tcheko m'attend de Koufi. Na tuni bango bozawa, Baissanga qui bazana mort ya kan Kokolo. J'ai quitté chez moi en Boudé à 3h du matin. Quand je suis arrivé à Kankoko, Baissanga que oui, Babimi, Baï a en résidence. On a pas si. Moussa on a salé qui non pamba. Mais Batumi Nzuma Tumba bazo condamné ma comédien Rabi depuis Bossala Saki réunion pour la SOS ya Tcheko Makondo suite ezaki non suite mon escalade pour ça pour dire suite ezalaki parce que c'est moi qui parle avec Tcheko. Na bano soana Tcheko na intermédiaire ya famille na été. Tcheko soko bengi ngai mutu na bisi Tcheko tu dois arrêter des spectacles. Moi mon balo kufi na passe. Je crois que n'a pas si. Tu dois arrêter de spectacle comme ça, le spectacle est mort vanda. Comme malgré, tu crois qu'on fait toujours comme même militaire, on fera toujours enfant dans le monde. Malgré il était malade, mais tu crois qu'on a l'effort, il y a la moussala. Et ça, négligence, il y a des comédiens, il y a des conditions, il y a des conditions. Ils sont millionnaires. Moi, je parlais avec Maman Top. Maman Top, bon, comme une position, il y a mais il faut que tu aies et pas dans information Tcheko na niveau ya poto na niveau de émission na sala. Pourquoi je disais Tcheko assez la ngaba voice ça là pour la famille jusque là ça va biso mo famille na mais soué na bino famille matango aza star aza muto ayebana ki azaka ya bino famille ta comment déjà ya batu nyonso soué na bino na moment oyo et pour na bandeko na ye bazala ndenge ni attitude nini kuna Tcheko kuna kolela ye non bon nzambe nde mutu apesaka nzambe nde mutu azwi ata oyo esalami ezala na ndenge ya mosala ezala na ndenge ya mokili donc biso topesi nyonso na nzambe donc calme ezala eloko moko ekoleka te ya mabe lokola nzambe ye moko nde apermettreki Tcheko akende topesi nyonso na maboko ya nzambe ye nde apesaka ye nde mutu azwi bon ya biso koloba eza te tokoki tobanda banda lelo ti lobi tobanda oloba o nani eza na solution moko te c'est un peu ça. Merci beaucoup. Aza ndeko na biso mais aza pe artiste comédien ayebanaki donc atanga eza mpona baartiste nyonso tout peu importe bato baoloba banini topekisi moto te motu aza na besoin assister aya. Pour le moment, adresse, adresse eza na avenue Beladon numéro 11 place Matang Ezali quartier Kauka croisement Kimonza Victoire donc référence Kamasaki donc Ari Mabaya croisement Kimonza Victoire Ari Mabaya Loba bango batove yango oke mabe alobi soki alobi nini ya mabe yabiso ya mabe wana na bini mabe wana bini bango yaya mutuna asimba mikolo epona émission na yo okasko mabe baka
bato théâtre batelemaka bapesa opinion basimbeleka mikro na musika omoi nde baya olobanga piako bapatamaya telefone wana oni boye nafingi nani bato théâtre batelemi ya balobi poni baboyango te nabi papa alolobi bato ya théâtre basistente ko te yango wana basiste na nini assistance ezalaki te mama tomonana bateme toyebi makambo oyo ozoloka moto abeli depuis kala wana combien de poso makila oyo bando ozanga oyo bato ya théâtre baa na mbongo wana mpo baya intervention combien kosina woni na fille nakoloba bacomédien amuta théâtre temasa na liste afai na kiti pwani otali bondo bange bele na oyeba te kofo be walukani Il y a les bossos, tu peux se dire merci. Tu peux pas mourir Nzambé parce que la Bible n'est pas Nazar et Zalakate. Malgré Bissoto, quand ça y est, Moussou, maintenant a décidé de Moussou. Le coup maison n'est pas naïf parce que Bissot est chrétien. Pour la Bissot Liwa et Zalaka Ongi, pour la Bissot Banga Liwa, tu peux te dire que ça m'a fait Nzambé. Parce que la Bissot Zaka Moko, parce que tu mambo comme les biso lelo to pensa ki angote to ibana pas penser angote ina posa angote to sala ki effort ya ko bunda ndenge nyonso afin que ndeko na biso aza na bonne santé parce que exemple lobby to sala ki na hôpital lobby to ki na hôpital lobby biso nyonso groupe evangeliste mobimba nanga longo na zaki na hôpital o que to sala ki programme moko na kati ya groupe evangeliste leo na tongo to koma na hôpital tu penses qu'il n'a pas président de vos n'a pas de benga biso que total la cas ceux qui ont malade tout le l'hôpital tout l'hôpital mususu après avoir coopéré tout le monde a déjà que chambre ça qui tu espères n'angote chambre to kuta qui na to chambre na to sepela qui n'angote to baki to longo l'hôpital wana to joue programme pe le na tongo to kende poto sona ba docteur afin ba to longo l'hôpital tout l'hôpital mususu na butu to soina mwasi na ye to solo li pe na mwasi na ye to prier pour na Tcheko la butu mais
na ba 2 heures na ba 0 heure to solo suna mwasi na ye to bi c'est bon que lobby tozo ya poto longi na hôpital wana mais na ki surpris na 3 heures na moni président Devos abenga depuis poto ayebisanga pasteur Kobla Tcheko aza sauté en tout cas pour le moment on a le cambo balanté Tcheko aza moko groupe évangéliste wa boni na groupe évangéliste donc vraiment marqué yoka soezali mais Tcheko aza la air tout na groupe évangéliste en tout cas tout le balance ma poto na passe mais pasteur Kobla tu veux sa chaîne à vérité mais si elle est un musicien biso nyonso mon kilo mais bolinga bosala nyonso pona musicien wana tant se bo déplacer à Kepoto malade Tcheko umeli Tcheko azobela mais bakter bino eza le groupe évangélique eza bisika ba azalaki effort nini bosali c'est que bosali effort te na bisabino que to sala effort ba mona ki ndenge CG ya plateforme oyo ça ba groupe de théâtre nyonso ba bengisaki ba artiste nyonso réunion tozalaki lobby na président lobby à partir de 15h na président lombe pour la kolobake que tout ça va démarche en fait que pour ça qui est fort mais quand Tcheko et c'est qu'il faut moi mbongo ezala ba mikande komamaki ba président au toyi de bango ensemble président lombe toyi de lobby ba coach mikanda partout donc ça là qui fait le long tongo selon programme président lombe ba démarche ça ma papa mikande to coach aki ba fort et salamaki mais sauf que résultat na bimaki na nté on dit mais sauf que mon na moment oh tozo vraiment na moyen ko ba makamone ezati oye comme les biso tout ça na tout na biso ko trembler mam tout yango sima merci beaucoup s'il vous plaît question mon kaka donc on va commander bazana ba carte ya ba achichi mais contrairement au c'est quoi kufina quand kokolo quand mobutu ba chebe mena quand kokolo pourquoi il y a na carte artiste commander ba carte ngo za là-bas prioritaire ba musu bazana ngote ouais et ça bon ba musu bazana ngote ah ça ba priorité ouais ba musu bazana ngote moni makambo ya ba artiste c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué on te dit c'est président lombe to coûter na 15h to si président lombe ka Tcheko bana to bisaki bino biso groupe évangéliste to ni to ça mambo biso moko mais to saki bino poto confier na bino mais tu remarqué par la bino makambela litro par la bino mambela litro bo si to za président masumu président masumu za terre na voyage mais bino boza boko ça quelque chose moni tu remarqué que makamango néglige de côté makasi on a lobby na kento biso na président masumu président lombe tu remarqué ka bo néglige en trop pour depuis to coach to biso makambo yo bo beng ça ba to mona résister malonga te non pasteur Kobla bozala kimia lelo to kuta lelo à partir de 10h to na ba démarche mais to coachaki moi contribution mo ki ba artiste ba salaki to 500 na bisabiso moi makambo belé za malamu te di na koya wana de lundi ngo na yeko lundi na kende kité mais na yo na batindi vidéo na ye atie azomila moi tina bi opération l'équipe abi kutu ba bengi miracle en tout cas ça qui nga joie na sepenga bien OK c'est bon le l'équipe bien boué lundi na kete mardi na ngo lobby na bima ki pe na ozo abino il faut na kenena ke kota la président tant na na combien na pe na koti déjà molili ekota na kuturo azaki na mukara azaki agité kaka ba agitation na tuni rosa ndeni ote bagitation banje kaka likuta zaine bia bando solo yanga bia abando solo zanga bia sali de gaz o asali gaz te mais yango zo sali ba paiement na o abano melatinga bia bon ti ondinge libumango zo ezo étouffé faut ka melati ba bakati ti ngote tona ba mai pa melati po sala e déranger te o non mais c'est pas le bikaka amela isuste bazani faut ça pour ba checker pétrin neti après na to va pena rose ngabi OK lobika ce mercredi na koya na yo tala o comme ça na salelo atamuilo na ko zape moto wana lokwa liboso bakana ko banga ngamo na zu moto na zu ndako tana kominda kuna zeki ka leste na zeki ka bien te na koti kutuka bongo pe na sokoli sute na lali na ba 3 ans ki téléphone ngezo sonner téléphone est sonné na ina boyo yamba na bimi na tali bona mo numéro maglu anga maglu ko benga aéroport ni na yami maglu sonela maglu saka José Tcheko mweza kupi ba 3 ans ati ya Kauka na association na biso artiste comédien de Kauka ACK donc na habité na koloba donc Tcheko a lobby na ngai to solola na c'était un dimanche ndeko nanga tolingana toza na bomoko toza na bolingo kati ya musala to sala
donc eza pasi mawa ndeko Fifi. Merci. Ezanga ndeko Fifi actrice ya présent apo. Présent Tcheko azaki moko na kati association na biso ya Kauka. Parmi ba fondateurs association wana présent Tcheko azaki na kati. Mais nous tozole la présent Tcheko azali lisusu te. Azaki moko tozaki que ce jour à réunion azotinda pe ba message na kati ya groupe. Mais et osa ile moko te nzamba azwaki apesaki biso azwiye. Nazana makasi penza koloba te depuis na yaki awa. Nazokoka koloba te po nazoka émotion. Na ndeto soleil na Tcheko na ndeto zaki na ye. Donc azaki mutu social na quartier na avenue andako zana mwana muke mukolo azaki penza bien makasi.